kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien, notre chers fidèles de talalenews10.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Boutala Tala Lelo. Netobara toujours une émission Tala Lelo, tu auras toujours un système Infukama, des téléments, Inta.tout, So, na rouge, de Mimnonandaku, Nebigaba partout Boutala Bisso à travers chaîne Aminota Lelo. Mais tu as invité dans ce tour partager les bois mingi au bois quitté yé bongo azali bongo artiste musicien guitariste oyo quoi bongo no orchestre jet set ya faire rigolo la Jésus de Niance ndenge ba benga kaye ya azali bongo artiste musicien guitariste au ba benga na kombo ya Freddy Marcaus bomona ki tozali liboso awa na micro Tala Lelo basira utaki ba mpanzo na kuna me lelo tozana ye quand on a pesa no mbote bongo na Daryl Iwantesa caméraman Abisso, pourquoi pas LCB mon Nevin pour tout. Un grand merci na mère Mila Bella Dinganga, un grand merci na les boss Nico 3000 ans ici Robi Botala Talaza manager ba 3000 ans tout na Pesimbo te bongo na code ou les moucheni avec l'agressivité. Un grand merci pesu na tantine Botala Tala Talelo na maman Elisa Pedro Monoko Bank Marcaus Losako. On a créé une image tactique de jeu, lui, quand il vient, il commence à beaucoup parler sans pour autant amener sa guitare. Donc, les technologie, pour les gens de trop. Si on a bois qui a miel, doit être propre. Donc, les gens à travers les padres, l'impérateur, moto asalanga pesa foxo na donc extrait na utsuko banda on est extrait fautif. Donc ça intro ya ma chanson. Donc c'est bon ngana ti umona kumyongo na ba classique. Faut moni un artiste tant ba pesu opportunité sur za guitariste en tout cas faut yana ndenge mo bomto mo na pena sora ki partition zo o partition na yoka ngo ya ba Mozart ou comment donc gazo yoka ba biloko mo boy donc ba John Benson. Donc oui, bah couleur moro memi batou donc et puis voilà. Si go tala écoute na ce qu'on a voit l'impérateur kindo kinini rezala. Ba te bele balo basko ke marka uzi mo man na ndenge ma travail pe ba nino senti game so faire go la benna pe ba musu ba travail na ba on na ninga mbuma sko ko ba pesio. Non yango moni na mo tactique pour na attaque bona ka boité botala tala. Ba bi na agressivité mo na façon na politique na sala idéologie na na sala. Yango mo na memeli bango ondo ki na ki sa bango de ambo. Vous comprenez que ba leli to ke faire go la inviter ande ba yo za la carte ko inviter ba musicien et là comme ça s'est fait partout dans la musique congolaise ba benga ka plagiat koto na bino nesko ko ba m'inviter ande ba non partout ba inviter au monde orchestre musu ba boire revenir na Rigo Star da prêtre so mo ba boire ça ya ko palo la buto donc ba koto so boire ka muku ba maika ba fi ba ya robeta non selon la loko ni sala siko OK yo za place wana to artiste guitariste ba musicien ba za place wana me ba bengi ba mususu ezala nango banda kala ba tune bango bakumbela ndenga polémique oye logo ngana ya créativité ba comme pa no orchestre tout et corps étranger beta orchestre ni mtabeta di mutu tu au takalibanda même ne ba vivre mon avait maika sala kuna deme ve maika mtabeta logo ah beta Maïka beta la vie vade le ngolo ba sigo que non ba fait si molo ba kitari c'était
kulutu nanga simola drumer na pesi mbote naloba badesai baza bakombate baramazani baza te mais mon album on esengi mpo na créer différentes couleurs bango sikota bamona nga na ye nazokopalola bango bazokoka nga te pression eleki makasi oyo tokumbele kaka bongo okumela nga na eloko bo mosala oyo nazosombela bituka nazovoyage parci parie osoma mutuka nde na mbanga nde lokola mpe bakongole bataka libanda balinga nde mbanga non eza mbanga te eza mosala na nga po ntongo nazoyaka tozoya na Hollande wana bale Warden Mark Tabo ayebi na pese bambote esika azali na bela kuna na pese mbote na mabele ba Awa Karim mabele ya ba Yannick Kayenga Mone Invisible mwana nkasi ya Gabi Tokodi ozokopani eloko na yelaka bapoto wana eza mosala na yeka bona noloba te na yeka mosala bamoni ke Mark azabeti remix vite imana abeti lubugulukumu Eliso Montmartre soliste kimanga mona beta solo donc les pas de route kama babswe belo ala nango bombelango loba te pourquoi na beta ba biloko biloko musuna ngolo ba na te po ave ba ilo boyoka ba biloko loka ba allez lo Mark uza oyemba biloko mabomba mama eza ba biloko donc ya ba biloko moni biso ba guitariste to lo ba tuke ya ba voix te okelo yogi o voix botalatala o voix ya tekasala o voix ya tekasala on a ambiance eza ambiance donc esenga que non faut misapi yango moni raison pour laquelle je vous ai amené ma guitare pour na relaxer bango que non quelque chose eza na nzela déjà zoya donc ça la bien ba tout partout to quand même présent na ngota là na orchestre na bango ya azala kala o bafonda o kabeno kabeda ba nani oui bafonda nini neti côté na oloba côté orchestre na biso côté orchestre présent na biso bafonda na ba collègue na yo basala orchestre o ka rythmique so beta wana ba ve alnzibi ba beta o ka loka ba on expliquer biso non nini sigo ok place Ferregola biso to yebi na histoire Ferregola auta na maison mère fondation ba fonda wapi na ba orchestre mususu o efula po orchestre ebimisa Ferreza maison mère non bino boza o kim sera au sujet tout d'abord na loba sur sujet na loba présent na Ferregola misère Lovalo za produit ya wenge tout 4x4 ya o amer na bango bota bango tout Didier Masela. Donc on a polémiquement parlant et puis outa dans ce aucun internet ou beto mon image n'est patron à bangotu yemoro leader souverain binadama a présenté Benasimi et Benawaza dernière fils ya wingi donc adam moi na suka yango mon on est na image wana nde nazolo ba logiquement mon bino boda ta presse tant bozo sala moi rétro morobo il faut boluka boloba avec beaucoup de précision pour ba image éthique la torosa la shooter et les giloga ba miso ba lukunku ba sala kana ba luambo etika lisiko ba mona tozo sala mamba lukuta bo etoro bebisa génération future ezoroya pour bazwa ba d'origine na makambo ozo comprendre donc présent na ngai na orchestre wana na lobby wana ba fonda wana et puis voilà kuna pe ba benga Al Nsimbi ni oro batesu ba benga Al Nsimbi betake ba flamme kapa ya baba baza ba guitariste minene te ba roza ba japonais ba mimse ba ngote ba mboka li ba minuse ba ngote ezaka rapona ba différentes couleurs ndenge ezala donc o le kana pona ba polémique ya la ga tika ba tuba loba ba ga so ba lobby bo ba sidi singa pouvoir o nga na sa muta haute pentacle mai ninga na pe pamba te non ninga na pe pamba mon pepe go hebe go ninga ni mai wala mai te on eza bomanga na bomoto bomana lokwa na soki ba na silisa ba tout batinda pona nga contre attaque na beta bango kao donc yango moni ba yaki na ba idéologie moko boy mais non yango mo utinga na utu na guitare nanga je vous ai ça la ke oza makasi oza monoko makasi boy eza nini donc eza ba mégabytes ya biloko moko boy les pas de télécharger nga mo eto ibisa bango tactique de GZT po banda masola ba guitariste ba genre o no ba monati hein ba monana uteki no contre-attaque offensif il fait donc dans ça dans l'élisa ba tout mourir au sanganati donc eza puissance moko boye na derrière eza elo mona so yonga te lelo ka mbala moko boye na vandi nango lelo ngana na ba 11 à 12 par les padres donc eza pena que non fidélité yango no moni azo télécharger puissance ezoko mataraka okenda te pour zonga ni perdre ya te donc mona nga charger donc batterie à plein c'est ça
Et bien que batterie ils a plein carandinga autour le bana et bien que émission tout ça vraiment ils allaient plusieurs makasi na maman na biso mazé monter ma papa na biso Feli na kati à Bruxelles donc papa Feli va na maman mazé na kati à Bruxelles pourquoi pas na maman Elisa Pedro Monaco Bank un grand merci na Daninzi la boza partout bota la biso Marcaouz na bye c'est bon bye tu vas découvrir un gros titre chant nini titre chant nga fautif au extrait non na yemba olina yemba o shirido et échappé donc nzembo nanga mutu ya paloli yango eza yemoko l'impérateur mwana Marie Makese leki ya Thierry Gola na Orly Gola kulutu ya Kokoduki donc ye mutu asalelinga opération wana ndongo moni makambutu leki donc patron nanga l'impérateur yaza papa moko tozubenga ke papa social donc ako linga tege non soki ndenge nini donc azwi nzembo nanga charge ya kosakana te à 100%. C'est les niveaux le bâté ba massa pe na beti bango kara ba massa ba prester bâté ba cœur et puis quelques un peu bâté ba solo voko na bango na kati donc au monde a bien diversité bien les pas Marc a s'est retrouvé pe na chanteuse aga système ya ba peso chant mais monta ba katelu non biso to ça ba orchestre man Tanzania to yembi muto monité leader a fait le clip na WhatsApp a filmer na chombo ba essayer do biso to ba man Tanzania donc biso to ba tu y a précision pour parce que avant ba peso non nzembo faut la bien préparé donc sonde na fandi bo ba tout nzembo panani marka uzi wana nzembo panani sona la bon ngai te na sali na ko somba na mesiko te botala tala olingo sombisa nga vambo nene le roi à ma tête ils en ont bien ils en ont fraîche ba passer une opportunité avec na le suna entouré na grand artiste Jésus des nuances l'impérateur donc yé donc sur azuli kamuna charge donc ils ala dégâts makasi donc nzembo ngamo na bundi na sali nzembo nanga et puis voilà na bundi pour mon ibiso to za bata rythmique to alora ba vedo Congo ba vedo Congo nde ba laki to ba moto on a plein de mélodies il s'agit que non seulement directif mon robot au mon agi et puis ça qui toko donc nzembo nanga en tout cas ba mon aussi le plan thématique bato mayele ya bwani ya ba mon apena ke na oui ils ont le mo écoute bat na mutu donc chanson dédiée na n'échappine de plein de grâce en direct de Paris et ça dédié na Blaise Fashion à Lyon à Outegozana ça tout à l'heure et puis Berado le prince des Amonda grand maître milliardaire en héros qui me suit donc je salue le grand maître Berado le prince des Amonda et azalaka yemoko te soko moni o talelili na sima ko kutana na ngwa bana il y a dada ngwabana donc taxi que ça makasi et puis tout ninga soki nzembo yembi non ngana yembi batu ya mbongo batu na tangi ba Blaise Fashion ba Blaise Fashion lomingo oyoki na tangeli yo ba n'échappine de plein de grâce et puis ba patron le rôle ba baron le rôle ba milliardaire le rôle ba Berado donc baza batu mo blague te yango wana isali na ko manami tukamisa tout donc banda musique congolaise et banda moi na musala mo ya bato et puis ya guitariste savoir bato tena sima vanda na ye on a émission topo les gars ba makelele et puis à l'obwaka ba mo profiter obwaka non et ça ko bona ko bwaka ti c'est la réciprocité qui est là-dedans tant bazo mona oh puissance il est puissant ce type là oh Marcaouz non tout donc bato tout ba on va s'attacher à travers ba on se retrouver genongo yezali les padres l'impérateur afula et puis talara nzembo Nana ba ba tala partout dans le monde na remercier bongo Willy Mouchen code c'est-à-dire que code mboka Willy Mouchen grand merci na les boss Nico 3000 ans na peso ba moto sika ba tala tala manager un grand merci na mère Mila Bela Dinganga un grand merci na Mima Wetu les champions malais de Londres Kalamingi te mettre Eman Nonga la pause na sona mabele ndega Mima Wetu za episode Claude Ndomba za episode mais Marcaouz na ba tala partout dans le monde leçon in oyozwa ndenge oleka ki na nzela ya prison pour bima ya liboso na lo bano na koda mboka ezalaka moko patron ko sa couleur asombelanga benzo to matanga na mutu zo tanga ebi ko sala ba tout s'il vous plaît avec tout le respect Marcaouz leçon in oyo ozwa ndenge oleka na prison parce que maman yango lususu yozo nsusu kana leçon ezana no koda mboka ko sa couleur patron donc ndoi ya kosa diomi ya metiola na London donc
code mboka non les on costa couleur ba to talanga ba ko mona e botala tala nini yango ba tindi pa mutu na e pona ko diembela le miso marque moi za produit ya costa couleur le véritable code mboka o apelanga mutu kana ba kese tout do mutu moko ta zali o pena puissance muta yepa apesa impolo ezala na ngoti donc venanga didi ki no na salongo Mark House ba ba tala partout dans le monde oui bang ba yeba leçon in au Mark House azwa ndenga kinda na prison. Merci papa botala tala leçon azwa eza leçon Yesu azwa katanga salaka boloko pona masumu ya batu. Donc eza leçon te loba ndenge nini sala yo na koma lelo légende parce que neza boy Mark House asali 3 jours ya ba kulutu musuba oto kota na makala ba beti ba 5 ba. Donc no Mark House a la puissance mususu. Parlons de maman yango yo ba ba tabiso partout dans le monde Mark House. Na ozo comprendre na loba na loba ki chinois ti Mark House a beti 3 jours ba nusu ba oto makala ya ba kulutu ba beti ba 5 ba. Donc elle a la puissance mo na loba boy awa. Donc ba oti konomenga donc wa mutu mo falo féliciter nga na comme président il y a tous les musiciens au baleka na prison parce que na sali 3 jours l'Iran batali bilan ya ba artiste tout ba kota prison ba beta au delà ba séjour wana. Donc nazala qui le seul artiste il y a un monument honoré batinga président il y a artiste tout baniata makala donc bientôt ba réunion pe bandana Roma convoquer bango donc il faut ba ya Mark House est-ce que barake musique et musique n'a permettre de travail ma kasi mais permettre de comment jouer rôle à porter parole ko boya na ba manque mais ba respect na ba makamusu pourquoi ko keti na ba dimension ngala za porter parole te ngala na muta service al qaïda rôle aux jouer zone de rôle à porter parole au monde ba garçon plaisir ba yaga DMC Congolo yaga au monde la français d'ailleurs on a tatou luba non l'impérateur il vient de quel pays comme ça lobby bilo ko le pas ki ngala za la service mo or qui porte parole ngaso na on a pekisaku batu batalanga obela attention mot de tête hypertension bambebele oza mutu moko donc oza na trouble mental ko talanga ité pona ko leka bobu otalinga oyoki bien te kino sala ke na batu mususu ba l'équipe yo beti 3 jours batu mususu ba l'équipe likolo siko importance ni ça siko supérieur yango wana te ele wa Jeux olympiques donc mutu a koti ba médaille. Bon médaille avec impolitesse parce que manka qui ne ba respect bunga ki buka ki mibeko yeso manka mutu ta kota kuna ngabe na manke mutu te monter na ces 3 jours roi yeso yeso ça la 3 jours après c'est quoi Jonas ça la 3 jours na bumambi sabimi ngana bimi na sombi 3 mituka na mbeli 3 personnes ne chapindi Blaze Fashion ozongo bon bera de prise des amunda na motambola siko na chiffre 3 yango mone senga mituka misatu donc eza kute e komisinga na ba na liste ya ba légende ne ba Jésus ba kota hein ba ve kwa dragudu ba uti ozongo bon ba ven chaussard ba uta ba grameto lombo makiadi ba kota ba makala donc soko mona na ba star américain Michael bakangai donc ça ba légende to betana ma solo oui anniversaire ya Mama Sylvie Mapata partout batutu bazaki dans le monde au bayebaki ki non tant bazomona ma nyonso c'est lo ba appel pia batu mususu ekota parce que biso to komisara message ya bayeba otala biso partout au sentiment que ils ont ba fan mususu ya Ferrego la bazelaki Ferrego la souhaité Sylvie Mapata yo moi si ya ex patron naie ou ranson au ti le lazara maman naie mais ça la ki angote le roi toujours Ferrego la tête toujours Mark House. Premièrement, on a eu Sabatu. Moi, aussi, c'est Somaïl. Moutali Bosso, oye, balobara les padres. Soli comme nous avons moyen, ah, Sali Boete, ah, Nina Bango, ah, Abo Robeta. Oh, finalement, pour ça, on va débarrasser. Donc, biso de Dodo Baboye, biso les padres, Azala la problème, Namoutouté, Nasi, que soit tout le anniversaire, en tout cas, Nena Boye, ceux qui les padres, Azala, qui sont numéro, ou bien coordonné, il y a côté, Wana, Nena Ebeli président, il devrait le faire. En gros, ça, on a réseau. Respect koto wana te. Na maison mère. Esika faire a uta ndaku na ye. Mampata oazaki mama na ye. Non. Ye a uta na winge 4x4. Utangela ngo kesi on a te poya sala test. C'était yem ta créer ngo. Hein? Oyebi batu msuba na bulo kanga bisaka bazonga na bomba Canada ba vanda. Bolo bela batu ba vérité ba comprendre. Polémique na vérité etika la. Donc histoire ba changer ngo ti. Bobi batu msuba nga ba tika musique yo ba na bango vanda benana ge fana na Canada kangi bisaka ge lugana sa ni échafaudage. Ozo comprendre ba les padres na ba fe na biso bataru bwange ya tata Dominguez na PC bambote wana balaki bato ba pilier o ba sala ka croyance ne loko wana. Et puis voilà. Donc si nzamba linga ndenge za la boy tozong sa maton de panzambe. Donc en réalité, il faut la ratricage les padres bango mo wayebi.
tala lelo a souhaité maman na été non comme si ba fan de faire rigola non au monde n'est pas boy biso de ça bon et biso bien so toilette na ba coordonner on devrait le faire donc le quoi toilette na ngoti te permettre boy donc le ko lobby boy donc nga na kombo les padres na présenter ba joyeux anniversaire OK maintenant na bige ba fan ya susu mutu tango so aye ko senga orchestre bobeta asengi caché tellement l'opérateur aza likolo makata ba bambe caché mo ya likolo ra mutu tout la musi ya zaza comme ngono baboya ko beta yo kokina ko futa facture na bisoté ouais biso to bien OK ba paramètre musu pesa renta normalement tant to bi que place wana ezaka ndako na biso to ya place ezaka ko likambo caché et que kana temps normal mais nous caché bokena caché likolo o webi ke e beta mana ngo bongote parce que ba mission presque belé ba beti wana caché bazuka caché ndenge za mais bo beti lomo qui meilleure façon que boya mais non so ba koksi ga facture ne ba koksi ndenge ya na ba norme mo international le monde biso so to déplacer et ça la vraiment ba norme to tambola te itiga to tambola pona mo ne lenga mboka do ba contrat muso ya ka to boya ngoto to beta na est to kititi na mongwalu ebi mongwalu ko to orebi marnase to koti beno fait fond na mongwalu kuna donc to kei donc bato ba libanda ba imambo na zolo baba ebi ngo très bien donc na pesi bana tout ya bunia bambo te trop bana bendi to kaboli ba douleur na bin ensemble ba tout kuna na S ba kisangani kuna to zalaki donc la pesi bambo titre pesi bambo te aux citoyens congolais to kene ba élection pour na yo biso bena to la politique oui bon question ba kota mamba politique wala biso vraiment franchement les citoyens congolais na citoyen congolais mais na la politique donc oui bon question ba la makambo wana donc il faut opposer ba question nga naza profonde na matière étalée politique donc naza na mot à dire tie au tsala dessus oui ba mouvement ngo ba li ba on ba mi ba zala bena ba yebi pena non information boy nga naza profonde côté politique. Moi, des trois personnes partout dans le monde à travers émission Tala Lelo vraiment. Tout d'abord, programme de la paix citoyenne à STN, na bête citoyenne à Goma, Beni toala qui na Bunia qui sangani, tozon qui ça, tant qui ça. En tout cas, to bête concert acoustique moko non, jamais vu. Concert acoustique, wana so ke bimi batu ba en tout cas na remercier bana poto bazala ke belé vraiment au bande au tala concert bayaki po ba kota concert wana notamment na Gisèle Zinda na mona gi wana et bisinga ma rauzi yango kombono ala kilo pour tanga komba Gisèle Zinda na yuse maintenant pourquoi pas yo zane ngoza donc ngane na bona habité Gisèle Zinda donc baza Gisèle Zinda za batu moko na habité oyo chaque jour bazala pemé na président na biso puis voilà il est ka kitoko au monde ne to ya to beta ki sutour na mbanzango ngokona to carton na disu ya makasi et puis to zongi ko zonga biso to zongi na masasa bo ezate poto kanga maboko poto sala déjà nde to tambola ki na ba est wana ya la ki poto zo na ba site mo bien o to sala ba clip na biso donc mambezo les canaux petit à petit donc avant décembre album bozo on a précisé bangoti ba octobre album déjà et aux ala sur les terrains donc nga nazo remercier ba tout oyo ba bazala toujours na marka ozo remercier d'abord Alain Moins donc Alain Moins na Bilbao kuna en Espagne donc Alain Moins na Bilbao kuna en Espagne donc motema ya Mireille Moins leko donc na PC Mbote donc yepena donc Masula Sangilaire Makila na PC Mbote en direct d'Espagne kuna donc Alain Moins donc azolanda na minute et puis na robosana te na kene les États-Unis côté na zalaka on a Chicago wana Alain Zola azawana donc azo coordonner makambu tout Hervé Ntiangana donc Hervé Makalouj Raoul Machoupe en direct de Tokyo baloba lembe et puis Costa Diomi na London azawana nazo remercier Pedro Pembele na Scandinavie Pedro Pembele alrayi mokote zo mona donc Zéphirin le coq na pointe azawana et puis na Bosente KGB enfant mystère donc zotalanga direct de Suède Kalamingi te wana bato bana 4 fautif tant nazo kitana bundes pour na remercier Gabi Tokodi donc ye azala ye morote donc azana mwana kazina ye monnaie invisible Yannick Kayenga donc Yannick Kayenga balobi li solo ya systématique Yannick Kayenga oyebi kindoki ndenge to salaki etikali ko changer à tant mon côté na remercier Star Pedro na Belgique na Belgique na Star Pedro azawana nazo
remercier à trop na tout azo sala na bela kaka nazo remercier Awa Karim Trésor Pembele azo landanga kuna et puis na bosanité na Panama Fallon Boniato mère double va Fallon Boniato mère double en direct de Panama Marcaus te salue là où tu es donc ozala na kimia na yo na ba systématique nyoso et puis na Rotterdam nazo remercier Ladi Galvanda. La di Galvanda zawana donc ya na mabele pena donc ya barigo ngobila la di Galvanda zawana ki toko makasi na Panama na robo sans souté à Médé Mackenzie papa na Médine nazo remercier les sous Dadi Mavungu a outiko renouveler le contrat na ye il y a 10 ans Dadi Mavungu contrat il y a 10 ans et si la guerre a renouvelé le sous franchement Dadi Mavungu na Paris et si Kazali Carlos Kalombo na Belgique to salaki na zizé zinga donc bakambu tout et les gars qui toko na komba Carlos Kalombo et puis pour na remercier sous bateau basali fautif ça. Donc Berado le prince des Amonda, millionnaire, donc l'homme en espèces en héros, Berado le prince des Amonda, né Chapindi plein de grâce. Non, ngane na boy na rana patron. Se retrouver pe. Na lobité, ngade na rana patron. So moni ba patron le roi Benoît Mukendi. Vous comprenez ba Jigal Nzao, ba Pito Lukaya la référence de Kampala. Ngana beta na pour le mo ba patron. Question mo yé na miki ba otala biso partout dans le monde na maman Elisa Pedro Monaco Bank évolution selon yo. Omuna ba artiste miso bazala ki na jet set o bazana maison mère te ke ba Nicodème na ba msusu wana. Omuna évolution na ba ondeni pona yo. Bon, bah, évolution zolo bah, ils sont trop médiocres. Pour banda, ni vocal ni mutazo et mananzila. Tout le ballon sur le plan artistique. Que non biso yala ki sorogi leke bandi so mona bena vote singo mona bala bazo bete ba vocal na banda ko bazo yemba mais ba tola tout ba kenda soko te vocal le mona bala buta yemba o mona ngo eyebani te zo beta ba clip zo mona na epi ba voyage epi à États-Unis na leader ko tangela nga siko bana mikende ngo te ngana ko traiter dossier te ya bata produit ngana za muto na sala publicité ma futa te pona ndo tanga ki ngani na pakola ki Jaribu Angeli po ngana tsika o taka ba kombo ngana za pulu wana te ngana zolo ba sur le plan artistique non ba sur le plan ambité produité nazolo ba sur le plan artistique yongo nazolo na poser question sur kasi na question sur le plan artistique yo ozolinga ngote olinga sur le plan ambi ou sur le plan Jaribu na de art non ngana zolo ba sur le plan artistique ba tu bazo yo ka rien na nzela ke non muto nenga ke nenga tuka nze mona beti ezo betala babar et lo remongo te salami pour puissance o ya refula Batumsu basi basila déjà ba mégabytes et la date expiration des sila déjà là aro bimi ça resu mutu te fo muta sala mutu po yiba luga wotsa pembeni po pesa ngela ro ngelisa su mutu te yala na basuka na bien degré munoko yo zala rangoto degré ndengolo bakabo est-ce que les loyo soko za suna faire rigola to za na orchestre mso ke po o BBC partout lobi mabe na okende na okende orchestre ba respect ya ba patron ba orchestre orchestre belé na okende manquer respect trop Marcaus orchestre tout na okende que cela c'est bon. N'est-ce tout non est pour na yo vraiment bon c'est nous bon ba Mike Kalambaye bazala ba mouvement Matou Samuel ba mouvement te po yomo impolitesse Moïse Mbiye bazalité bango tout ba beta ba doti ba dona ba réel kuna ba orchestre ze belé na okena obeta donc na pesusu bela dinganga donc mère Mila donc na pesi mbote kala mingi te donc ma solo penara ne marka vous akoti ma solo mère bela dinganga donc Jacobo Rata. Donc, on a Jaja Bena Jaja. Bon, on a une puissance, ma petite dans le gars, Awa Karim, Baebiango, Fallon Boniato, Baebiango, que non, Mireille Kaseka, la japonaise, Nabela, Baebi, Aris Nsambu, Aris Sambu le suprême, donc à partir de Panama, Ibam Nazolo Bao. Donc, ngane na zaboué, d'ailleurs, si bango fautif, ma solo est fautif, donc ma mousse si tout le monde ngana bimi boé. Donc, on a bandit déjà sur le plan promotionnel avec Armé, Batouba de Lagito, Makaus, lui, il vient seulement avec ses paroles. Donc, le monde est bimi na guitare pour Batouba Yoka. C'est bon, tozo na guitare wana ngana pesa mbote bongo na yemoko moto ba bengi na kombo ya tantine botala tala lelo Freddy Mayemba na kati à Londres ça dit que nazara na baelanga Freddy Mayemba un gros merci na les champions malela de Londres Sydney langa parent australien et pourquoi pas na maman na bicho Jenny langa na kati Australie kuna na peso pe bambote siko zali pourquoi pas na espace na biso kuna na Bundes Image TV na Allemagne kuna epande kuna biso Yves Mavambo un gros merci na Code
c'est-à-dire que code il faut pas pousser en randé pour bazwa kandé ba kombo ba copier randé pour randé malam avec la créativité les boss Nico 3000 ans mpanzona kuna marka ustoka bwana biso nayo ça t'a moi plaisir et à moi qui tarele là na ngwa ba ba partout dans le monde. C'est mon numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, on a pu se rater. Batou ba ebi non sur les réseaux sociaux à taper. Donc, à commis ma rabouna tout aux résultats. Donc, ba numéro pena de boy. Donc, nana muta nzalate nana pe muta ya kozwate donc nana milata na ngate numéro de téléphone ba pesa pour na ba remarque pour na mama mususu moki remarque ba tutu ba ebi non marque house bato anga bato a katine monde comment on évolue numéro ils ont un peu privé mutu sur les réseaux sociaux a komelingai al bezo boy netsko action na sali lelo ya bato ba komenga a marque house même marque tabu il m'a appelé toi tu es un intellectuel pourquoi ko zala lokola bato moko boye na bi oh mon frère oh on a fandi oh même Gisèle Zita benga na fa na bi oh boyende apeninga non il faut yaka ba yebaka pour to beta ba émission ba marque show ba mona pena marque ose bien rythmique na do beta ba mi selekete tala ba soma lelo ba soki ba yoka pena ba bandona donc c'est ça yango moni na préféra qui na la bango guitare et puis voilà ba yo ka ba partition et ça la bango bien. Merci beaucoup vraiment na bi ke botala biso partout dans le monde numéro ya monde mo bandara na code na ngo c'est-à-dire que ndenge ezalaka toujours ya Willy Musheni so azana mboka na biso eza code mboka na biso so akekuna code mususu avec la créativité ya Willy Musheni code mboka o mutu tout andima mère Milabela dinganga na pesio ba mbote siko zali mima wetu mima minage maman a dit di guerre pourquoi pas na yemoko vraiment na yemo mutu ba bengi na komo daninzila boza partout sur na biki bo sepeli makasi na émission na bino tala lelo bo s'abonner na chaîne na bino tala lelo un grand merci na El Sibli mon neveu pour tout monteur na biso un grand merci na Daryl Di Wantesa wanto yamela ki bino artiste musicien na bino Mark House azali bongo evoka bongo na orchestre Jet Set ya Ferrego la na biki bo partout bo s'abonner na chaîne na bino ba numéro zawana pour bo salama ba remarque ndeza toujours boké na Facebook un grand merci na ba tout botala biso monde entier merci mingi vraiment na ndenge mamuno seleka ki mère Milabela dinganga boss Nico 3000 ans code ça dit que banda yaka avec banda yaka kaka les boss Nico 3000 ans banda yaka kaka po ba ebike no so ba bandi ba banda na code ça dit que mututu ezalaka bongo to biango partout que il faut muta poussa na pembeni ya puissance po ezande musupe lelo tala lelo to confirmer na biso yango ba poussa nika po kombo ezali kolo et puis yaka ka ezo peka place mais ta lelo mère Milabela dinganga merci beaucoup vraiment partout merci kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga